Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Pour souhaiter les téléspectateurs, ma mission surtout pour vous avoir l'habitude de Bolanda Maman Laurence, on a différents airs, on a différentes chaînes Bolanda Kabiso. Je suis accompagnée de maman à souhaiter les téléspectateurs ma meilleure vœu pour la raison de la 14 banda l'année 2018. Maman meilleure vœu na yo moko na mbula elamu. Merci pareillement, merci. Téléspectateurs Bolanda, parce que quand même moi vœu talaka boloki si année 2017 ensemble de fidèles téléspectateurs. Napesi le meilleur vœu na balandi na biso alelo pona naza na muke ya koyebisa bino ke na meilleur vœu napesi bino ke Herbo Pharma vous donne quand même la chance ya koloba ke toza na capacité avec le plan que nous avons ya ko déloger par maladie incurable au qui date de longtemps pour esila nazo kotisa eloko ya sika to raisonner pona bana to boti bel to lobaka pona kolo bebele so to lobi pona bana to bika pona SS non maintenant to koti na pédiatrie traditionnelle pédiatrie ya ba bébé de 0 âge à une année à 5 ans. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.